omoni papa na kati ya ndako lingaka olataka ta mabe olala nzala me bana baza na santé ya bien. Mais ndona biso IDPS eza nini? Tozolia malamu te bana baolia malamu te baolata malamu te mais so bamoni ka papa lati malamu béton. Donc papa voyage ntango tilo moloba asepelaki na stade de martyr bi ekoti mboka na chebi na penalty. Alors pourquoi mokolo nini peuple congolais kosepela et que non oui masango kiti tokomi kovivre malamu abesho lauti komisa secret awa na pasteur senga basi confession religieuse abinzambinza mpona badodo kamba bazologer bango na hôtel du fleuve oyebi combien jour nuit moko mpona olala na hôtel du fleuve et plutôt combien nene azofuta mbongo wana cela veut dire que non bandeko wana batravaille déjà tricherie malamu yango moni église catholique na badéclaration ya église protestante basalaki déclaration moko conjointe mpona koloba ke non peuple congolais atelema. Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezomi bino petika ete kimi ya nzambe tata ingela omabuta mabino bande ko balandi. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso ya Océan du Congo bino nano bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération boko za la cité pe matondo la bande ko banso ba oyo bazali penza ko telle émission du début jusqu'à la fin bande ko danga boza pakate pour les années contribution na bino pour la libération de la République démocratique du Congo. Merci Nabilo pe bateau, vous allez partager mes missions, ko liker, ko tchaba suggestion, ba j'aime pe ba commentaire, tika nzambe ampongo tulendo, ayeba pena ko fula mpe velikolo ya tout et chacun. Bande ko balandi lelo awa ezali bongo et sikoto analysaka ensemble et sikoto salaka éveil patriotique et sika auto zalaka vraiment ko sensibiliser, ko mobiliser, ko conscientiser peuple congolais pour être peuple alonga la bolema kasi bilo no soboyebi ete sombele suka bisanga ekozala bongo le 9 pambate le 9 ya meeting ya président Eli Martin Fayulu Madidi pe mokolo mwa le longo bila pe asalaki ya meeting ya bobele na changu to yebite nini moko le kala changu pambate bisika bizali biike to moni kula na esplanade ya palais du peuple yali bisika o bakongo mali bamelaka mbondo bisika o bato balobaka ete bakozala ensemble pona ko libérer ekolo kasi nano moto azonga te po akende ko gangela mabele esala mosala nango po ete mbondo oyo bayila muka bamelaki lelo bilo moko bomoni basali eloko te Félix ateka bima Yudasi bomona ba o mususu bakendana ba okosala na makambo etali misolo bomoni bato misusu bakendana bango na enyo sale secret bomoni ete na lamuka etikala bobele fumu zitu fuma bwala on apesi mbote bisika zali pe na président Eli mais kino lelo balaka mais nanu bazonga te bisika bamelaki mbondo po ete bakele ko yebisa la mabele etele mesa likambo ezali moko te oyo ezokanga libération pamba te bisika bobetaki mondenge soki bato babebisi esengeli bozonga nesika wana mais toza komona kaka s'intéresse soki tolobi tokende bisika oyo totelema wana bato bakendaka te nini mozali koleka et puis pona nini bazonga te pona kotelisa na nzambe pe na bato ke Félix ateka ekolo po ebongaki kozonga nesika wana o Félix alobi tomeli mbondo moto moko akotrahi baninga te yango lelo nalingaki ete carnaval esalamaki esengelaki esalama moko mwa lelo bato batambola misolo mibimaki yango nalobaki te nazala bongo na yeyi babundeli po ete bango bazalaka na mwa kotombola mwa mongongo lokolanga balingaka koloba tout ce que les gens disent tout ba e bazali kodénoncer l'insanité lokolanga yango pe nabenga bango na lombango baya yambo bakele kosala carnaval po ete tomeka kosombitela makanisi na biso eseka moko pamba te lelo bayi misusu batuni ngai est-ce que maman seye kosala Armageddon est-ce que maman seye kosala kobenga na Félix to pesa ina ngokaka to déshabiller Saint-Paul pour la quoi habiller Saint-Paul to ba miso balobi lokola les familles mongolodia ka personnel o alobaki ba mutu kezaka ka moko mais ba chauffeur ne ba ko changer Congo ezaka ka likolo ya crique yango wana na sai bongo na bandeko na loboko langa ya mwasi pe ya mobali na banza etela banda na Lumumba boni mona mboka mbote na yo mbote mama Océan na sepeli kozala lelo lisusu ne bobengi biso. Et on a souhaité un bon établissement, bonne guérison. Et tant on a eu santé ça, mais la monio quand même on est active, on a souci à Moussala. En tout cas aussi par là je tiens aussi à encourager. Puis on a aussi Kabouya derrière caméra beauté.
maman na ye pona ko dénoncer bilo mibale ya liboso ezali o na witi ko vivre lelo na tongo ya lelo tina yawa mbongo ya mboka. Donc ozomona ke mbongo ya mboka bali ko panza yango lokola biscuit o totemelaki lobi na système Kabila yango Félix aye Gentini Ngobila avec système na ye toujours ya libaya la mukatie ye batie tantôt batindi mboso mais lelo yo ndeko Gentini Ngobila salisi o aye pe meeting na Sainte-Thérèse lelo comme objectif que ba prouver la muka lobby lo bon ba ça la plein mais plus bon ba projecter à ça la lobby maman. Je vous dis que $5 ou ezali 10 000 francs congolais na mutu moko. Donc ceux qui bomona bato ba ozala plein lelo na terrain municipal, donc évaluer nombre ya bato wana fois $5 10 000 natango tozo le la pasi babete maboko aki réserve de change mati na lisungio bandeko na biso ba sadisi biso ya FMI mais mbongo yango tango ekomi omoni ke Ngobila sankapare nango azopesa mutu moko bon ba edaki biso et là en tout cas il faut tolo baso qui emataki moni réserve de change eza lo la neti le moko provision neto sombara bilo provision c'est ça et c'est ça to yeba échange mati c'est neto mona ke moi le lenge ya banque pe ko ningala c'est ko mona nde mabenga ya bato nde ko ningala c'est que mbongo uti na FMI ngi sinema benga bato ka sengi yango wana mais maman na likambo eza epesinga ipasi komona ete bato batie molongo po bakota na bis donc c'est-à-dire okomi kombo okoti 10 000 okoti ba memioti na destination telemi et puis ba obligé ba fonctionnaire bazala wana ba tête de ville ba obligé bango ba chef du quartier ba obligé bango bazala wana Ngobila ndako ici que non bazala wana. Et tout ça pour prouver la muka lokola lobi batina imboso lelo Ngobila ye moko akiti. Mais ici j'appelle la population à la vigilance. Biso nyonso tout ozala na meeting te ka ba leader na biso ba lo balobi. Deuxième dénonciation na ego sala mama ali pour na situation ya ba enseignant. Tolanda ki lobi ba désactiver plus des enseignants ya école catholique oh lelo ba désactiver ba radier bango et ali guerre oyo ndeko Félix ali ko engagé na église catholique mais ba enseignant ba tomber la bango victime. Pourquoi? Parce que ba enseignant ba bi que non moni na kati ya constitution biso maman océan droit à grève ali garanti je crois entre 46 article 46 to 48. Donc mutu so ali ko sa mosa na ye et ki azo ali futi ya malamu te ali na droit ya ko la grève aboy ke no aboy pe musala bi na kokendete. Bongo tango bandeko yo bamoni ke lifuti na bango eza malunga te tango bango bazo futa mabien te balobi ke no biso promettre que biso premier palier deuxième troisième palier mais deuxième palier jusqu'à présent ali promesse netka to tsango na saki ya ba promesse ndeko Chilombo ba réaliser te nde bandeko na biso ya ba enseignant na passion bazwara mwa muke wana balobi ke no to sala quand même to manifester mais contentement na bibiso tango ba manifesto moni batindaki ba inspecteur na ba école comme mission quoi que ceux qui boké bo descendre na école bo moni enseignant azate bolongolier donc mutazo vivant na difficulté na situation mo ya pas sur futa bien te tango réclamer droit na yebino bolongolier na liste ya paye omoni dictature na ndenge mwana mboka plutôt Félix na benga mwana mboka na ebiteli na webeti libaku mais je crois qu'ali ko mériter to benga mwana mboka na acte moko ya bongo balongoli bandeko wana ba enseignant aussi longtemps que bandeko bali kaka na ba droit na bango ba yo ça la réclamation ezali juste et puis ce qui s'agit ba agir bongo to megabe ko analyser maman administrativement on a le barrière IDPS ba la yi parti ba yi bon na opposition na pouvoir te. Pourquoi? Surtout to analyser muto so sali mabe travailleur na yo babandano na nini demande d'explication mu kande arabongo dans une demande d'explication tant ya noli soki explication na convaincre yetende ba passer en étape supérieure soit sanction mise en pied soit mise en pied toutes 2 semaines mais oyo moni régime ya dictat o bali ko yekola ko copier nde na ba ndeko Chilombo ali disciple correct ya ndeko Tshisekedi omoni a copier nyonso to telemelaki yango ya ali ko copier oui ya ndeko Kabila ali ko répéter yango à la lettre ya sangisi pe lisusu na lobango bozoba
bozoba moni tango ozo copier bien o copier bien te moni o copier bena bozoba yo yembala mo eno balongwe. Mais est-ce que tant que bolongo muto ali na situation difficile à réclamer toi na c'est la dictature. Oyo na ali ko bana bana mboka to kanga maboko te to tala ndenge mboka ali ko tambola na dictat. Mais tout ça la face na dictature oyo. Moni musapi nanga mama. Nzambe nda sali biso na misapi na biso soki oyo elongo ekomi awa ekomi défaut. Donc misapi ali na rôle nango. Là je voulais dire quoi IDPS ali parti bon pour l'opposition de na été oloba. Mais IDPS somoni que IDPS alongwa oyo na misapi ya katikati ekomi défaut. Donc IDPS ali pour partir là il préparer pour na pouvoir te. Lelo en tout cas il faut reconnaître IDPS opposition c'est bon. Mais IDPS pouvoir et ali défaut. Yango moni tango lisapi elongo ekomi na katikati de toali ko constater ba ça la gratuité d'enseignement bo défaut. Ba ça la chilege du défaut. Ba ça la nini nyoso tunde ko ali ko tambusa na mboka na biso je crois to na bino to vivre la réalité. Ata ba transfert ba somba ba avion défaut et kufi pourquoi parce que lisapi elongo ekomi awa. Donc ali toali na régime ya défaut. Est-ce que to kanga maboko pendant 5 ans total akaka que baonde na lo babao balayi na 30 ans ou chilombo zwaki pouvoir ba okoma na 35 ans. Il y a une chance na mboka siko awa na minute de quoi komi déjà na 3 ans tikani na 2 ans. To kanga maboko te de omoni toali na lutte na biso pour na ko faire partie de ko chilombo. Matondo mwana mboka boni. Merci mingi maman Océa, bon rétablissement à bino et puis mbote na ba congolais union jusqu'à bazali. Je crois tous en Bitumba ou toujours bunda. Tozaki na terrain na ndeko lumumba pour la sensibilisation à marche ya meeting ya lobby. On suppose que no bandeko ba répondre mais moi ba regret et puis moi ko mes alliés parce que to komi ko sala tango constitutionnel to ba lukisika mo na ba meeting na ba marche où ils ont aboutir na rien. Ya wana zo mona tango biso to zolo ba révolution bande comme sou bazo comprendre révolution dire to ça l'évolution. Donc il faut révolution ba na kati bisika to zali. Parce que même biloko to mona o ba leader na biso la muka ba leader na biso ba papa ba bazo ma biso. Mais nga personnellement na mona liro bazo me la biso o boy. Et ça vraiment ndenge zaki ya papa Etienne Tshisekedi. Na ndenge ni parce que papa Etienne Tshisekedi atavana Mobutu. En 1996, il a ministre des Affaires intérieures et puis il a travaillé même dans le régime de Joseph Kabila. Et puis, leader, on dirait politique, tout ça, même système, tout ça, balukaka ici kamoko. Aussi même na bato baza pe na leader na biso balingate no biso to na ba idée to proposer ne fils que ba leader na biso bayoka. Et puis peut bande baza na ba poto baza na ba Tanzanie, ba Afrique du Sud, bazo kanisa comme si que no biso tant to ba révolution, ba bazo continuer à croire que non meeting, et ça malobi. Binini asike ko sale maman aussi pour na ngai na mona vraiment eloko ya sika e ko sale malobi te parce que à part ka ko la lisa peuple wana pongi à part ko pesa ba promesse parce que au moins notre commission même à lire ya tendance ba promesse chilo mba pesa promesse la muke pesa promesse so peuple siko boy o peuple ya lengeni azos di maziko nani parce que même bato bazana meeting lelo ya ngobila au moins na bango lobi ba ko na meeting ya fayo ozo maziko bo akaso ki ba lobi bo lobi za Armageddon te Armageddon nga zomona leader na biso faulu akolobelo kwa sikate o que non et vous rassurer ba congolais ba leader na biso déjà il faut ba congomani ba comprendre que non ba leader na biso président Martin Fayulu nandimite que non président Martin Fayulu ko se sacrifier na âge za na ba 65 ans na non moni ba père na biso ba président na biso bazo ermo ko se réserver bazo ba na prison à quelque sorte ya mozo mona tango to so bisa bandeko il faut ça la bloc et résistance et révolution bato bazo na ngako kufa ato vandi 80 to kufa yango zo mona biloko wana quelque part zo ça passe que bato bavana pemena ba président Martin Fayulu na ba leader na biso misusu wana baza ba mabumu bakima bango ba marche pour nini mutu akomi kilo ondira vandeli maki so ko yindi akoti na mutu kansa nini akei bana bato babimaka bazo souffrir bazo résister bazo kamika bona bambongo wango amba mike ba transport ta ka lobby il faut to ba makamu o parce que avant quoi la muka bandri faut ba na vanga na kota nouvelle là bana kota la muka na saka leader avant na ya bato bayebi les amis de Bruno Mimena tile lo boy toujours avancer na ba propre fort na biso moko o mutu automba musapine que non Bruno ya ni la muka biso to sala mutu ko lobelo ko na kosi
parce que biso avant tout la muka tout déjà validé mais le au moment où c'est déplorer et puis na prévision au valider na biso ba prévoir qui pour na la sensibilisation et ça oh bomba na place na to comme na to le bino makao mibale liboso bomba na place na ebike okoloba yango na ngeki no moko ameka na okoloba mokie ya moto ko manesiko po siko ndia sensibilisation bozo ke siko yango de to betela ombela circulation na ngeki no boloba anemo par rapport à marche na bino na par rapport à marche ya ya IDPS na par rapport à marche à FCC pour bilote beaucoup mamboka ba grand ligne wana c'est quoi pour me kana ko ba ali robele bo kele bo mona ke mboke ke lo baluka to pe ko so lire mosusu to mboke ko zonga la ko susu kala se anemo pour tous les cas que la makamba non ce qui en emo na loba que mboka ezongisima et ke ilibosote ezongindesima puisque la tête ya makambo c'est pouvoir en place n'est-ce pas hein pouvoir en place c'est le monter parce que zali fouille il y a illégitimité de quoi lire redevable était na batuto ba voter so ba voter qui est un devoir et ya redevabilité en tout cas opposition même parti au pouvoir en tout cas progrès zali tes régression même dans opposition biso to ali et bien nous rassure hein régression moi namboka par rapport à l'opposition na président na opposition mo repesa ka na ya Kabila vous trouvez mboka ndeni système ngo ezoko avancer to zonga la société maman Océa makambo to lobaka elukela biso ba problème na ba parti mais vérité ya ngwana to lobaka eza na lamuka eza na FCC eza na obaza au diriger loko malonge eza na te peuple ya ngwana lobaka mais soit peuple il faut la responsabilité na bon dans ba révolution peut-être que nous biso na camarade de Lumumba loko zo manquer biso peut-être que non ba moyen pour na quoi cadrer ba jeune wana et puis batu po mboka to ko benga na batu nyonso te ba mikolo non il faut batu bazala na pour na orienter que non tala buka mikolo na tanga mingi révolution chinoise ndenge salemaka ozomona que non batu oyo bo baza prétendre que non bangonde baza mwinda pour na biso batu batrasaka nzela lobi to na meeting au monde na zo rassurer bino ah mama yo se ya loko asiko bimate oyo non tout ça rassurance 2023 to pouvoir on ba promesse to pouvoir quand na jara batu baza pemena ba leader na biso obwe baso wela ma ba 100 francs ba 200 francs oyo ba sunga ba leader na biso ya ko cha pression vraiment que non nini oyo président Martin Fayulu lobela ka non révolution soulèvement populaire to ba ki soulèvement populaire ah le 29 to suka ki wapi et puis comme nini oyo ja nini motope nini lelo ngobila la le pa nani Fayulu ko la le pa ça c'est quelle histoire maman aussi ozomona ngo ça passe et comme ka ba je lelo ngobila sali meeting à le ngobila lobité Fayulu yoko dépendre nanga ko sala mukolo bopi Fayulu sala nini ayoki yango imaginez-vous un peu ça yango ozomona ba jeune oyo pétant autour toujours quand makana ba politicien oyo maman aussi quelque part nazomona eloko asikate na mboka na biso parce que ozomona comme que nous a triangle mo bato wana bakuta na ba sololaka système ezaka nde papier tient secret bano ça biso ya kolali sa peuple pongi biso tozo continuer ko bomana tozo continuer ko swana makambo bango bazo avancer na makambo mais self eloko ngana lobela ngo même na biki okutenga même un jour même bisika tozali okutanga vie isa révolution il faut que ça la révolution na classe na kati na mboka na biso il faut révolution et puis que ça renouvellement ya classe politique mosu ya sika parce que kubana ba tout mina ça soit tina ba vieux tout ça bango lelo o il faut que changer ba ton esprit ya ko so mona ba jeune na Guinée ba jeune na Mali ba comprendre que non ba tout o boy ba za na système esaleli na bango émoji wana et so continuer il faut que cadre loko wana moi ba jeune lelo ya Soudan ba uti pe se réveiller mais pourquoi pas ba jeune o ya Congo no ba za na libanda no ba za na kati ya mboka to ça moi symbiose na libala wana to sangisa force que non bande ko to na bino nde bozana terrain bino il faut tout ça c'est comme ça le souci na ngeza yango wana parce que derrière ba politique oui to ba ko lo sima ba vi wana po to mo le côté maman aussi to continuer ko vendre na sima bo le ba bengi biso marche ba beti biso bataille au moins ba to ba bungu na ba za pemena ba kimi bana bato ba ko tika na ko beta ba cacher ba nini c'est to zo bouti ne ko mo côté maman aussi il faut ba jeune ba comprendre mais ba jeune bazana pouvoir no bazana FCC même bazana lamuka il faut pas comprendre que notre tika na ba to yo bono to tika na bango tana no to zo no distance na bango biso ba jeune to tracer na nzela na ba kulutu misusu o bazana mécanicien no makambo changer na mboka biso mais ndeko Bruno c'est là aussi maman je suis sûr et certain tokozala na nani na meeting wana mais eloko asika oyo ke no ko rassurer ba congolais pour na marche à l'essence na zo mwana ngelo asiki ozala na te bandi ko balandi tozo solola pour Antoine alizaka la ngeto zala bango la ngema mala zanga moko te vie santé la zo ko ganga te mais tozala pour to tcha bakala sesika moko
na kati ya République démocratique du Congo nazo pesa bale pe la bino na bango bato bazalia moto aza populaire lokwa Fayulu azate na banze biso baso tombeta tekete. Non, en termes de popularité, c'est clair, c'est Martin Fayulu, le plus populaire, non seulement dans Congo, mais en Afrique. L'homme le plus populaire, même Jeune Afrique, qui a témoigné, et magazine Ebele, qui a témoigné, New Times, qui a témoigné que l'homme le plus populaire, en tout cas, côté on a des BZT, c'est Martin Fayulu, l'homme le plus populaire. Est-ce qu'il faut tout élément sur le point de popularité? Ok, voilà. Na époque Papa Tshisekedi, mutu moko peta zara populaire le kolekaye. Oui, maman Océan, au moni Joseph Kabila, la kangelo comme génération na génération dans la lutte nango. Na bien époque Papa Tshisekedi. Oui, mais pas Papa Tshisekedi, mutu musu baza populaire quoi été, mais il a fallu maintenant ka Fayulu n'a populaire, il a fallu profiter de la popularité, on a pas na sauver mboka. Au moni lutte na biso bobiso ba Bruno na ba Lumumba. Il faut tout na esprit ya génération na biso, il faut tout ça la histoire na biso. To ko ça histoire ndeni ne biso to zo maintenir kaka révolution pour na moka. Ya ngwana zo mona lutte na biso ndenge na lobby a Joseph Kabila ba chaque génération eza na lutte na pour na sauver moka. Biso génération na biso eza ya révolution. Mais révolution on siko boy to zo continuer toujours ko za sima ba politicien o boy ba bi bosa la beauté. Ozo mona quelque part tozo koka ko se déchaîner na bango te vu que non ba moyen et puis sécurité na biso. Mais batu oyo quand même toni que ba organisme belé même finance ça peut ba président na biso wana. Pourquoi pas biso ba gérer ba zo non peut biso ba exploiter na biso que non makanisi na biso za non nini ba yo ka biso. Na bandeko ba pesa kana le boka na bosa ba za na poto ba pesa ba injonction. Mais na bino ba ko zelo côté parce que ba yebi que ceux qui ba coopérer bien la président Eli ako katele parti ko mukolo. Mais ma bene siko ngwana mama Océan même mboka zo ba luwa place moko à part kaka ba meeting to ke marche ba beti biso ba betiye ba beti muzito ba panzi batu ozo mona na zo metu na importance nini mama Océan o biso tozo gagner si ma popularité à Martin Fayulu. To ba naka ovana ka ba promesse ndenge IDPS ça ki ba ezo sa ba promesse na ngo ozo mona mama Océan eza pas na mama parce que oh boy tango chilo moroba sepela ki na stade de Martyrs bi ekoti mboka na chebi na penalty. Alors pourquoi nous connaissons le peuple congolais ko sepela et que non oui masango kiti to komi ko vivre malamu ozomo la place pour ça mboka na biso. Alors biso ko linga no ba jeune il faut ba telema ba comprendre ça c'est la lutte biso to ça ngo o bo mama Océan et ça lutte moko noble na mboka misusu biso na ba Lumumba bona bandeko providence baza bato ba ko zo biso ba che ba bandeko o boy bino susi na bino zani susi na biso zabo Martin Fayulu alinga ya biso te ozomo la place ma beso zala. Alors ce qu'on ozulu okuta na kiri na bangwa ba bloc basala non ba grand communicateur ba grand politicien za raté ba grand politicien za mitune biso de réfléchir ndenge nini to révolutionner makambo po mbeko zwa total libération nango moment na ba vie ba za pembeni wana ba cameraman ba kama sika mo ba temisi 50 personnes ba zu ba image ba balancer en temps musa biso tout ça mais bana batonga na ri ba bazala na bisika na mama Océan to ba kangaki biso abo ozomo bana bazana kanda ba position mabanga ozomo que les jeunes veulent se soulever mais au moins quand ba vient ka vraiment ba kana ko maîtriser ba non meeting ezali sous-souté bo vanda to solo déjà yo za l'opposition on a négocié na ba policier que non on maîtriser peuple que non to solo na ba policier bo zonga banda ko nini meeting nini marche le 29 ezali sous-souté ozomo la place de pesa biso bakanda alors ba vio wana ko ba za permettre ba président ba leader na biso ba o linga te no biso to kuta to ça avec que non ta la place de zabo il faut ça ba stratégie tale comme le obo meeting yo se comment à cette Thérèse za ko moko reculer na kati ya ville ya Kinshasa au moins la connaît filmer le Kanaboué mais côté de circulation kitoko il a fallu que zone sa meeting bisika la fallu là ba retour na triomphal to kende bisika wana mais aux hommes que non président Martin Fayulu il va ko exploiter popularité na été et puis ça bénéfique na peuple congolais. Alors pour na ngai je crois maman Océan na bisa bino babota ma leader ti muto misala kanda ko ma leader na be fort na makaso biso to bunda mukemu au monde qui n'est toujours qu'il est devant les 29. Je suppose que non dans les jours à venir bande ko ba pesa biso confiance ba au monde que non to za makamuna boko parce que loko ça biso abo bande ko biso basali muto avant na poto abi que non atinda biso mbongo be que non makambo ale quand même ta ba chura mboma ba mama biso baza na poto ba mission a dénoncer yango parce que mo na biso to memba ba ber ba to misu ba yo que no osena ba mbongo ba kombo ya mboka mais bazo sa yo ko mon côté. Tandis que biso no to koma ba cible ya ane ba cible ba policier ba nini au moins no to ma biso ba bekulusu moko ya bola fayati na moroté. Alors moi je crois que non, il est temps ba jeune congolais o baza na kati ya mboka no baza libanda
Ce qui tozui idéologie à biso idéologie comme si sans se libérer na batu oyebwe parce que le fait que to bando kanga na politicien maman aussi na biso bino ata biso to lo balelo oyebwe ba vidéo otika la bomo na toujours que non to bando ça toujours dépendant na bango bazo sa makambo susu parce que bango bazo sa makambo susu biso toujours to continuer ka croire mais Jésus ne revient moi na mboka osaka na maloba na yo simba ka caméra bakiselo mo mongola monoko mais bino tout idée nini esalaki na bino po bokende kokota na kati ya baparti politique ntango bino boyebaki ke bino peuple esengeli borevendique badroit parce que namonaka bino tu wana babase ya lamuka boza na kati ya SID nouvelle élan pourquoi botikalaki te babase ya résistance po bino borésister na mboka me bosoutenir bakambi ya lamuka mpo na nini bokende kokota na kati ya baparti politique nini etinda bino. Oui, maman aussi au moni tant au biso to ba ke no to ke ne pemena ba leader na biso ezaki na sens Costa sa bitumbo basalaki nango mais muke to comme comprendre makama mususu parce que nenga na baki fumu fayulu na mozito jamais ba ko obéir na ordre ngobila parce que le héros de ceux qui to bi le 16 wana ngobila bi fayulu na nani bo sa marche bo sa nini marche wana te bo sa le 28 janvier 2024 bosa anine aujourd'hui on a place sur donc contacter la partie politique pour ça va appuyer sur ba ça pour la même appui te mais ça qui pour la vision ba vieux basala ki nango pour la constance na bango et puis na intégrité à monzito na fayul mais le on to comme comprendre que non ba leader la mission constance c'est ça comme ça nini et comment on quitte aujourd'hui on a place sur ngai moi ko imaime koti et puis na comme na ba doute parce que nabi Adolphe Muzito c'est un homme intègre kokanga oui avant na kota nouvelle là na bisi bino na bana ko évoluer comme asbel ngamoko bakanga biso deux fois mais na bima mais tokena pas tuana ba président na biso poto bi que non ndenge ba bana ko rassurer biso to komona makama malonga mais tozo kende oyebwe 3 ans ngo oyebwe et le comment côté maman aussi alors place on et comme siko na ba équation na ba to ba za pemela ba leader na biso o bazo profiter na biloko mike or soki to sali ke noto benga na batu oyebwe makama minene ko ya biso tout na société to sala nini to ko se retrouver makama minene ko ya ko simana wana to zonde ko na bike ozana kanda makasi moi mboka yo attaquer résistant Lumumba nini ka setinda ke ko côté la parti politique maman omoni netingai na nouvelle élan tant na fandi na TV na yoki Fumumpa lobi que nous devons faire la guerre contre le Rwanda. À surtout qui tout ça la guerre contre le Rwanda justement na fandi nandi ko raisonner en tout cas Constance ya ba leader na biso et Ali Bongo. Ton alandi na TV non nous devons créer l'insécurité et légitimité investir ba te na en tout cas ba veut bena ba aller très constant na comment na bango Olanda président li alobi non Félix et Pantin en tout cas ba na biso ba na logique toi là il ba activiste ngala ndeko Bruno to sali ba descendre na biso presque partout to fantobi en tout cas ba na biso Constance na bango ba ali nango ce mieto batama na sima ya mapapu na bango oui au soulever le morgue non c'est un problème nini voilà nena likanisi wana na évoqué Constance netinda biso to kende mais tant où to fandi na sima ba veto moni ke ba ve ba banda lit bien mais seulement longue comme kota mo mukena lit ya ba ve ali mo bobangi siko na mwa sukawa et ali na passage moko ya Bible lobi tango o s'engager ko kende ota zusi matin so tali si me komi lisumu desko na monde ba vena biso ba mo sumu ka na système a rotala sima bana ba bien na ngai lisumu komi a partir ya wana to ça la révolution mukolo révolution ça manamboka la biso so ki aner bolanda biso bwe ba ke ba bilengo mi balé ba ali na likanisi ya révolution donc le quoi toi li ba révolutionnaire et révolutionnaire ba tu farayete ba orientare ba guidara révolutionnaire puisque la meilleure façon de stopper révolutionnaire n'aura oboma et pour ça obomi était ana sans révolutionnaire ndenge ndeko Bruno Mimbenga ali na sans wana leadership na mutu na manzoto na ndenge ngayo pe puis na bandeko mususu ya moko to découvrir ce terrain to ali na musala ya ensemble bandeko wana nyonso to bunda pona mboka mukolo yoto koma na esprit révolutionnaire et que peuple congolais a décidé de ali mukolo wana mon prédécesseur Lumumba onga na incarna biso to kwa na réincarnation je crois je suis la réincarnation de Lumumba
lutte na ye combat na ye abundaki pour la démocratie, vraie démocratie tozwango après révolution. Pourquoi? Parce que na minute wana c'est le peuple qui va décider. Peuple alobi na lingi oyo comme na Algérie salemaki ndenge moko ya salema pe lisusu o babengani Burkina Faso babengana ginani, c'est le peuple vrai bon sommet babengi démocratie et 8 arandé na peuple lokola à chaque fois to kendaka na ba élection peuple a voté ba bizim lisusu to continuer bongo te biso il faut to mener vraie démocratie vrai homme Lumumba salaki ala yi démocratie mais oya peuple sikoyo yango nde to ça pour ça bon bande ko balandi wana peta ba kolanda bilosko nini boko senga la président Eli Martin Fayulu Madidi bangola fomozitu mais mingi to le président Eli parce que yene peut voter qui nini boko senga na azongela combat ya vérité de Zirne la vérité de Zirne ndazala ki moi ko bimisa ki bohiye pona ko bunde tumba alongona lona combat akoti na sikoyo to pe boko senga na ye azana langage nini oyo bino bolingi po soulèvement to révolution salama. Maman Océan, vérité des urnes, il est qui? Je crois toute la vérité des urnes sur la Libusuna Bisuna. Vous savez, dans l'émission passée, je crois, pour nous gagner, Bara Souka, dans l'élection, ceux qui élection en 2023, et qui va voter Moutou hors route dans le peuple. Là, c'est le moment là, dans les jours à venir, le peuple qui a responsabilité. Mais pour nous, on peut se moins chance. On peut sa chance à l'élection en 2023. Mais pourquoi vous condamnez le président Eli Martin Fayulu? Non, toujours condamné dans le président Martin Fayulu parce que nous avons résistance toujours. Discours na monoko président Martin Fayulu na solo kango li sous c'est umeli ozoma le comme tout ça boyeni ni consensus et moi makamba consensus je biso ta maman aussi o ka suna tala ba vidéo ya président Martin Fayulu ta ba conférence de presse au monde que non résistance et moi peut-être au monde c'est trompé mais mix de comme ka consensus électoral réforme tout c'est le quoi et comme ko mbrouiller na biso mo ba dénoncer la biloko wana. Donc pour l'anaï OK élection zali nzela moko ekomemaka ka occupation ekola. Oui, na lobby élection maman aussi et mais biso toujours ba Rwandais, ba Burundais, ba impérialiste ba continuer toujours ko nyonga ba congolais. Osomona a ils pousse à mettre toujours continuer toujours ko demeurer na sous ba ordre na bango lokola lombo ko gouvernable ba chinois non seulement ba ko exploiter minerai ba komina ko exploiter ba mineur na kati ya mboka na biso. Na kati ya mopanzi ya est ya mboka kuna bo. Ba sala ba piste ba aérodrome qui t'accueillent aux minéraux n'abisso. Alors on n'est pas président Martin Fayulu tout ce qu'on a constaté on a résistance parce que résistance on a des ça que non français pas gagner allemand résistance on est ça que non Joseph Kabila on libombe linga de ça là il y a terme ndeba kino ba ba fingi été ça ya ko ça liboma pas ote ka mboka ndeba telemela ki ya moto zo senga ba se ressaisir ngai je crois na lobango awa je crois na chance peut-être que non en 2023 et vous avez l'élection à souka eux que déterminer à venir en mboka na biso parlons des élections simba malobala parce que yozo que les mini élections lelo oyo abeshole alobi maloba nyonso poisa ke bayebisi bango faut candidat ya Félix nde akoleka qu'il pleuve ou qu'il neige yango yo blocage ezali sikoyo peuple bakota kaka la blocage ya seni oyo babeshole bazolelaka mikonyo soki baza ko intimider bango soki sikoyo église catholique lâché ndenge basimbi balakisi na bango awa soki balâché na bango bache deni siko bokokende na mapona mito bokoboya aller avec ou sans tokokende te pour eza machine à voler et enfin bokei bayibi 62% bokosoka na même méthode. Maman Océan na zona confiance ya beshole puis l'église catholique na biba ko lâcher le monter beshole la lobby si ça j'ai ko ta plusieurs ba otia mutu na e andimi yango na bisi bino abo soki kadima que monsieur Tshilombo tie par force quand le toi le 8 septembre si je me trompe pas 2021 au mona bibembe ko la na Kinshasa puis l'espace ya République démocratique Congo mobimba parce que to linga surtout to mela loko wana te que non Tshilombo ba moni bilan na eza catastrophique bilan moko largement négatif. Alors ba imposer biso candidature au moni abesho la uti komisa secret a on a pasteur senga ba si confession religieuse abinza bana ba dodo kamba bazo loger ba on a hôtel du fleuve bi combien jour nuit moko pona là hôtel du fleuve et écoutez combien nene zo futa mbongo ça veut dire que non bande ko wana ba travail déjà tricherie malam ya moni église catholique na ba déclaration ya église protestante ba sala ki déclaration moko conjointe pona ko ba que non peuple congolais actuellement
ya ko barenzela ya mutu nyonso o akoluka ko se maintenir na pouvoir na olenga makasi na article nango 64 et ça appelle langage o basango bazo utiliser par la révolution peuple congolais le quoi ça peuple moko na ba autorité bazo me la bombe peuple kuna bazo me la bombe ozomona que no bombe na bombe ça ni écoutez les peuple distraction ba autorité disait ozomona que no place na peuple azo comprendre langage ya basango catholique te mama osia peuple ngo peut comprendre no ba brino o boy makambo ba péché ko beto za makambo to ba za bongo parce que ozomona que no ba déclaration ya bécho était na église catholique tant on dit peuple telema peuple a côté mandenge ni a côté mata ko bina conseil de JB a côté mata bina conseil de CIE a côté mata non à telema ça veut dire que no benga na monguna c'est ça la révolution d'une manière philosophique et basang bazo lo belango momo na ko basang basang intelligence mo likolo moi peuple ngo kala on a un problème d'éducation il y a malongate moi comprendre langage wana exactement nous on a compris que no basango bazo telemisa peuple bazo makambo na maboko parce que basango ata balobi yango ba bombete ce qui show a bécho la zone di makeno ce qui na ko ta prison pour la vérité mais peuple wana zo comprendre nini akangami na bombe ba autorité bombe ngobila kuna zuba donc on a zo comprendre place na maman océan ce qui te okufa je vous rassure ici maman océan na okufa na basango elongo na okufa na basango elongo parce que na yoki peut déjà balobi bazo laisser ba marche arabe sur l'étendue du territoire national donc na marche wana maman océan je vous rassure Serge que au mona ngai na HB na ngai les amis de Bruno Mimbenga to kozala wana pona ko bunda pona ekole no pona ko bundela fayulu parce que lutte ba combien na ba bétation comme si que no dozo pas même ba leader na biso to bundela pona ba non to bundela pona mboka on ne lutte pas pour fayulu nous luttons pour la République démocratique du Congo maintenant le ko la fayulu za leader na biso il faut la que biso c'est malonga ya le ko la mwinda na église catholique zo le ba arabe ce qui pour ngai na kosenga peut-être que non Martin Fayulu na ba leader na biso ya lamuka basanga na église catholique parce que air to za ngo mama o seza air moko très dangereux que non so to ça les RT au mona 2023 ngonde bato lamuka bazo continuer ko croire au mona pouvoir ekolika ba oka abu or basango déjà ba lobi bo sembo batali si makamuno so na poisa Moni, si maintenant le peuple est ndenge basango balobeli moi je vous rassure que non na kozana basango soki to kufa kwa ba yisi do bakanza basango bakapangala na bande komisio basango ba bango bakasa na ba Notre Dame ah maman aussi je vous rassure to kozala na pour la révolution moi je suis pour la révolution biskanyo so révolution na koyoka lito ya révolution je serai là et je ferai partant. Révolution basango pe batomboki ezali ya solo mona mboka sensibilisation to moke la suka pa batte sengena tikabino boke ko sensibiliser pona meeting ya lobby oyo pe ngobila tant to lobaye ke bato IDPS bazala na terrain wana bato bafinga ki biso melelo na banti bomoni IDPS ya wana eke ko sangana pona ko intercaler makambo ko sala malobi mais to zaka kondima ete quelque chose et salama soki motema mabete nini pour la sensibilisation nini pour l'élection 2023. Est-ce que et comme même quelque chose de bon dans Mboka Pambate numéro 4 ezala kinde sombele soka bisana to moni elani bato bazelani élection tout avant élection soulèvement et ya pour élection malonga nini peut placer certainement oui tu olobana suka soulèvement pour élection à malonga moi de bonnes élections ça se prépare maman et donc pour toute cette élection à malamu il faut tout bande la préparation en bien avant mais na élection donc totali malamu et a une bilo remis balé des combats na biso ça na dévolé bat bazoué baté voler à liboso et aller animateur ya seni oyo moni ba besho le bali gondongwa mana bande ko mususu ya mi balé ali système puisque ata lelo yo bazui ki no kadi mazate bazui chole moko bati wana mais le système ezani loi portant organisation fonctionnement à seni répartition ngo ezani ni 4 déjà qui na majorité pour AB déjà c'est ça 4 oui et qui AB là yona oui puis 4 ans en majorité, 2 opposition bakine di biso na FCC to kabola moko omoni c'est ça non ndenge wane ali nango kaka bango nde ba raison de biso pour amoni lit na biso to sala ali normal et puis FCC nyoso tout peut tempo musus bali na nyo sacré donc voilà répartition ali à 4 bango mono bazui 4 opposition batindi mibale et puis moko société civile yo animateur moment ya tato sangani na société civile tato sangani na ndeko na biso opposition bango ba 4 balé belé donc comment ali na deux volets ba comprendre tato longi na biso lelo yo batie kadima voilà mais répartition wana donc le système Kabila obagi pour nazala na sécurité faut na poche nanga yo na seni koto na cour constitutionnelle
et hier a réussi à tirer côté yo seni cour constitutionnel déjà des seni yango to ali kondunga masoki ya uzoate. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu espérer na même système oyo, en tout cas tu espérer le monter en 2023. Tu espérer le monter ça la continuité à passer, continuité à Kabila, donc voilà, rien à espérer. Sensibilisation na bengi ba congolais nyo soto bandeko ba oloba leader na biso ba oloba jusque là, tu éviter so ba oloba nini, mais toyo kato espérer quand même que tu es ça. Alobi ya sikanini bango ba ya kozela oyo président eli akoloba ona no bango ba yo kité po bango basi ba anticiper mais na boy koloba malaba bango lelo yango ba bila tuna bilo nini ya sika bakende koyoka oyo nanu ba yo. Maman, récemment je crois toujours il y a problème au niveau à ba parti puisque to lozalaki na liberté à go penser tant de monde que ba leader na so bataille biso na reporter marche et na yango no ko préférer na se réserver to yo kananu peut-être aux ayamala moto ya mabe mais to yo kananu to tsa litoyi. Mais ngai na ko beta mingi moi c'était na les 16 ndo ba benga yibiso marche réseau ala yi no marche ba transformer en un meeting. Bon meeting yango toyoka bango lobby mais beaucoup plus mingi les 16 to rejoindre balabala puisque peuple ba libéraka été peuple a laissé libérer moko par rapport à meeting nde ba ko sabelo les 16 mais ce qui meeting est indi les 16 nini bile mo bokobima les 16 wane wonde toyoka ngolo puis peuple a décidé. Donc voilà, c'est un peu ça na. Mais c'est quoi le besoin de sensibilisation? Donc il y a sensibilisation et puis na profiter robenga bana mboka nyoso ba sauver on balaka na bolingo ya Congo to zawana derrière nos leaders Martin Fayulu le président élu na Fumumpa le visionnaire du Congo toyoka bango nini ba bombi pona kolobela biso ba réalité muso mona toyo regretter ba la raison. Donc toyoka bango ba olobawana ce qui a malongé zali to beti maboko so pe a malongé ozalate comme d'habitude mais né na lo barako population peuple il faut yemo quoi se prendre en charge. To zelate muta ko libérer biso puisque tant de zelaki muta libérer biso na Mobutu nde ba Rwandais bayaki Kabila yi na ba Rwandais parce que to zelaki libérateur na lo barango mais ce qui peuple yemo quoi se libérer ce peuple là est mature a comme autonome a joué indépendance parce que yemo konde aluki yango et no akangi maboko azela libérateur aya au moins ni président oiti ko kota na Guinée ya kiti Alpha Konda wumeli na bokonze a modifier la constitution à les libérateurs na bango ye afandi un militaire. Mais je vous dis que le quoi ali militaire et qui a libéré Mboka na michwana maintenant ali na population to peuple bana moi dire devant y puisqu'à libérer bango azar redevable na peuple n'a redevable na ye a libérer bango mais tant le peuple ye mora se libéraka. Maintenant, à ce moment-là, ça sera le peuple qui va décider. Tous les libérateurs, mais biso monto tellement, to libérer mboka na biso, to comme autonome, comme ça, ceux qui va marcher, on respecte le peuple. Hein? Et ça, il y a un décotis qui dit à l'île, la moninga n'a pas ça exemple, moro, papa, batoyi de pes va comprendre. Moni papa n'a pas tanda quoi. Lingaka ola tarata mabola lanzala me bana baza na santé ya bien. Mais ndona biso ide pes ezanini. Tozolia malamu te bana baolia malamu te baola ta malamu te mais so ba monika papa lati malamu béton donc papa béton phénomène ni ngo salama ki lobby stade bakangi poto occupé na sela se balobi 5e vague zo na Congo il faut tout le monde soit vacciné mais bakanga ki stade pour me kana ko ba peuple bo manya bosa batamayeli pourquoi ezalaka ka président nandamba batu na ye pena babeti ndembo kasi baboya ki bato bakota yaki bobangi to peka corona yango ya 5e vague to ezaki le bon naza vraiment na boyebi mingi te na stade te na tala rapé match yango ya Congo te pourquoi parce que na monaka que importance même mingi otala match yango ezalité soki bakangaki stade en tout cas na yebite mais anga na telemi mwa mingi na théorie na pesi ya mosapi lisapo elongo ekomi awa oye komi awa boyebake toali na théorie ya défaut toali na théorie ya défaut nyonso te kosalema na mboka na biso bo comprendre que lisapo yo nde komi awa moni lisapo ezaka lisapo ya opposition to simbi eloko mona ye okende kaka mopanzi lisapo ya opposition yango yo donc place ya IDPS yango yo mais awa lisapo elongo ekomi awa boyebake nyonso tu ezali défaut na mboka na biso. Maman Océan pour un match à lobby et ça va coronavirus c'était
Oui, bi ceux qui déjà peuple sanzi ou tout ça indengeni ils ont sur dans confiance na wate ils ont ba indice déjà en haut. Peuple et sanzi déjà Félix. Maintenant quand makambo belé ils ont la responsabilité na biso peuple na ba leader na biso ala muka. Félix le ba le kana ki na wileri wana on dirait mon toko boka matiti na foule. Vraiment. Peuple no ya IDPS. Azo lo ba bo. No aleki on dirait mon toko on dirait ambassadeur mo ba uti na Malawi. Aïe na Kinshasa a donc ozomona biloko wana c'est à ce moment là biso quelque part moi je suis libre de me penser na za contre leader na biso te moi j'interpelle n'est-ce que c'est leader na biso moi malili ekoti ba ko banga ba ve ba so banga trop tout ça sima na leader na biso parce que papa ba za ba autorité ba tout ba bunda ndeke no ba sauver mboka eno que notre koma ngobila lobi bo ça marche bo ça meeting le 9 et le soir le 9 mais il y a ça le 8 aux hommes se place les sakanda alors à ce moment là bango il faut pas réfléchir que non commence que ba Bruno bazolo babwe donc baza na raison jamais na ko le kabona bana ko ba makambo eza na ça c'est je crois ba tout bana ba mission na bino maman aussi baza ibele ba tala ka place mala on a place na ba baza ka ko bisa bino peut que no bo zo apeta ko bisa biso ba remarque na biso au moins personne Félix lobi aleki na wileri à côté à marché le quoi mutauti nani na Zimbabwe ba ibi été alors à ce moment ba leader na biso ba profiter na ba récupérer ma biloko wana kuma maboko et puis de ba pekisi ba to ko na salle po ba yebi chilo mbanya so tazo ça c'est masuba poto yebi mwezi katu yo abeta isa shama suba na martir wana kabila yebi ba martir wana ndenge zalaka mais pour na peut-être lo bazaki na mo sengo na mona zo sepela on dirait muta pona vélo or peuple kuna na cité eza na passe soki que no biso tout se plaque na chilo moi se plaque lo bibongo on y a moi c'est un mingi mais tala ye mutu mona yo se pelondire nini makamona ekomaki yaye alors biso tozolo ba que non maman Océa eza soni komona ça c'est irresponsabilité ba autorité na biso boy ozo sepela mais peuple no sa nini ezo souffrir kuna escroquerie aram cette fois ça et il faut se permettre même obunene to mona basakara na peuple bango sika moko ndo to mona ka chaque dimanche na Rwanda Kagame na batuna ye bazo mela café c'est ça ndo to mona ki même ancien président tanzanien alors que na village azana peuple longo peuple o faulu la na kotambo na peuple pesa ka isengo metala chilombo azo se pena marti ye moko boloko ya caméra za kite aoka ki moi se réserver pour na koyamba na ministre ya sport osomo na biloko wana ezo la déjà que peuple za sona chilombo te il faut la leader na biso bala muka ndenge la muka ezali ba osko bala muka ba profiter na biloko wana voilà loko biso to yikulo ba mais tout ça na ba leader na biso ensemble et puis bato baza pembe na ba leader na biso wana o baza ba bunginene wana balingate no bato o bazo bunga na terrain et puis bazo benga bande kwa poto banana ba militaire na ba bato te bande kwa poto il faut boye ba que non bato ba bunginene bino mona ba pembe ba leader na biso eza ba otende mutu abunda bitumba bato ba bunda bitumba bana pasa bana monga fula bana nini kaulu kwa karish bana malweka bangonde soki mo ba aide ata botinda ba mama wana ba banana omoni biso to osenga ba aide bato ata ba kuma osenga bana wana mais bango bazo bénéficier si ma bana wana et bana na ba ko se retrouver na société maman aussi il faut to ba makambo c'est clair so to lobi au moins comme ba problème non on s'en fout de ça parce que to yebi o to zo loba et lobi to no so 50 personnes au sang ici aussi la caméra bengi ici ba tout non c'est pas ça bandi quoi peut faut pas comprendre le quoi parce que ba to zo bunda ba kanga bango ça banana o ba négliger ba na société ba leader na biso lobi to aux ancêtres terrestres ngai les jeunes habitués non na tous les bomilengeli ça nango kaka tomilengeli je crois kabu azalaki wana mona ki tozaki na sensibilisation na ba terrain na bandeko lumumba tozaki récemment pe na matete awa to sensibilisaki peuple pour l'activité lobby pour na réussite pour ça honneur na biso donc tokuya lobby tokoyoka nini o ba leader na biso bakoloba soki bakoloba be mo ça tokozonga isu lobby awa mais ngana yebi déjà que non le 16 tokoza na marche soki ba leader na biso ba ko notifier en côté ndenge to saki le 29 to ko na utika mikandanga na Lumumba na bandeko ba ko soutenir biso to ko yebisa ngobila ke non le 16 ngobila matakita biso to ko nini to kotambola ata biso mi balé na Lumumba soki yepa ko sana pêcher benga na ko sana pêcher je crois entre biso mi balé moko ko kotambola kaka voilà le biso to lo ba ngwa donc to so benga ça toujours batu ba ya lobby vraiment massivement parti à 9h les amis de Bruno Mimbenga Kimbate ke bozala wana je crois na ba association. Oui, déjà 9 bâtons de terrain, ils ont 4 terrains, mais 500 en place. Moi, je pense que il faut bouger pour la Yokanini, les leaders, Nabiso Bakoloba, ni l'orientation, Bakotali Sabiso, et puis Mituna Borotuna, pas éclairer Biso, parce que continue à vendre toujours, na Molili Boten, Chilo, Mazo, continue à aller Sabane, Wabiso, IDPS, Naba Jean-Pierre Bemba, Naba Moïse Katumbi. Aux hommes, on a place différence, ces alliés, donc Biso de Rosalana Lobby, na Makambo, tout cela, Nabino, Maman, aussi, je crois, pour travailler pour que non, tout libérer Mboka Nabiso, Nabiso, la libération à Mboka. Ngana mona no election ko libérer Mboka côté, au mona ka Buka Gamé bengi nani Chilombo yo mona ndeni tikela kabuni pouvoir.
okomi te na 2023 tulomba ozala te Kagame osala nini akozwa motu moko na kati wana a imposer au moins toujours mboka na biso tozo continuer toujours ko rouler kaka na système moko alors eloko wana biso tolingi tokata vraiment nini limite wana po génération na génération eza na liste nango ya Sasa Bitumba ndenge Joseph Kabila loba atazaki zabolo tobi ke nota papa nani obo Luamba kufa Joseph Kabila pe sape parmi batwana ata liwa bakanza ndenga nazomona bashiro mubakoza parmi bakoplisa biloko wana yango zo bengisa batu lobi bakanza oya zalaki mais niveau moto na betiro mazala ngo ah aussi bande ko balanzi to suki na biso to suki niveau moto na betiro mazala avec participer à liwa bakanza to suki wana lobi na partie à 9h déjà tous à la CTRS et puis bah tout oh bah qui soutenir biso toujours dans la conseil dans orientation bah vous contacter dans plus 243 81 73 11 702 plus 243 plus 243 81 73 11 702 numéro 1 de beaucoup comme la biso to insister vraiment bino bato ba bumune bo ça vraiment ba leader na biso na botika ba influence bo kana osana na ba bisika wana parce que bana bato wana bo o bénéficier na sima na komona bango bazape na droit batanga ba kwasa malonga ba bana bino pe ba otanga affaire $1000 numéro na yo na bona de quoi c'est qui singa voilà merci ba numéro on peut topé ce moyi ba mo quand on est to sala go mandier ba bilo moko ya bongo et komigeno non ba code mutu moko te voilà puisque yango te ali na no priorité pour la liste la biso mais pour la contact plus 243 9099 77 4 contact na mais beaucoup plus l'engaba contacter na Facebook je suis Bung Lumumba Bungwana BUNG Lumumba donc voilà merci bande ko balanzi matondo mingi ndenge kana lobaki la bande ko lango babenga kinga balobi mama océan bato moko balobi la biso totinda mbongo pa la bango me pa batute na bande tozali ba brinote mais quand même balobi kama bande ko langa bana wana ndi babundaka bana wana nde il faut bo motiver bango mbongo o bozo tinda ezala rapport na motivation pas bozo na ngona yebi ndeko langa ma bibili ko sala diaspora to ka boka pasi mais na ote ko expliquer la lobi pas le belo na biso ekeseni bino hôpital yo fele kolia mo malonga mais awa mutana $20 makoti wenze na bana 5 bale malamu te biloko nyoto banda ko bomba kala ya lobby ezala kalisute donc kukao bande konanga awa to yaki ko analyser makambo ndenge zoleka nayebi ke ba fanatique ya batu bobamba biso mabanga te président Eli Martin Fayulu m'a dit dans le baki ngana zo la combat na ngana sala ki papa Tshisekedi te soki na sala ki papa Tshisekedi mendenge papa Tshisekedi a kufi aujourd'hui na osala te yango pe na yebisa bande kolanga parce que wana lobango ngana ya beto so ngape na yebisa bande kolanga combat obile bozo bundela président Eli Martin Fayulu m'a dit te faut mosi tout te bozo bundela Congo mais pourquoi batanga ba combat ya ba leader parce que biso bonso to yebi ete moi vidéo o ya muke kabuya cha ngona on a si ça pardon. Auditrices, auditeurs de Radio Maendeleo, un archevêque, c'est un berger. Et en période de guerre, un bon berger ne doit pas s'éloigner de ses brebis. Voilà pourquoi, exceptionnellement, nous recevons sur notre plateau Son Excellence Monseigneur l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Muzeirwa Mwenengabu Christophe, qui a un message à communiquer à la population. Nous vous invitons à le suivre. Ce communiqué, je l'ai fait passer à la radio Vatican cet après-midi. Je leur ai dit ceci. Nous venons d'apprendre que la petite ville d'Ouvira a été bombardée toute la nuit et qu'elle est prise par les rebelles. Sachons bien que ce n'est pas les Banyamulenge, car ils sont en grande majorité des illettrés. C'est par un groupe de mercenaires dont la majorité sont des Ougandais, des Somaliens, des Noirs à cheveux lisses, comme disent les habitants, mais aussi des Européens. Il y a déjà une semaine,
2 avions sont venus larguer par parachute des vivres et des matériels de guerre sur le haut plateau d'Itombwe. Les Blancs ont dit aux jeunes garçons qui passaient par là qu'ils sont des Sud-Africains qui sont venus là pour chercher comment exploiter l'or et que les appareils qu'ils amenaient, c'était pour l'exploitation de l'or. Ces jeunes gens l'ont cru. Ils sont partis. On leur a donné quelques boîtes de conserve. Ils en ont parlé. Les gens, comme toujours, insouciants, ils ont laissé passer. Et quand ils sont revenus, ils ont découvert qu'il s'agissait de matériel de guerre. On peut se demander comment les Banyamulenge, Zaïrois comme nous, d'un coup, ils ont un matériel sophistiqué de bombardement, de lance-roquettes, etc. Alors, le monde international doit le savoir qu'il ne s'agit pas de Banyamulenge, mais des mercenaires engagés par le Rwanda, le Burundi, et appuyés par les lobbies internationaux qui se moquent du Zaïre, qui détournent le message et qui annoncent toujours que les Rwandais ont déjà pris telle ville alors qu'ils sont loin de là pour provoquer une panique. Les gens commencent à fuir, abandonnent les lieux et les autres arrivent dans un endroit désert. Alors ils sont maîtres de tout. C'est pour cela que je vous dis, frères, n'abandonnez pas Bukavu, restez ici, c'est chez vous. Cette terre est à vous, elle est de nos ancêtres, nous ne pouvons pas l'abandonner et fuir. Nos militaires ont trompé les gens de Nyangezi, leur disant de fuir, parce qu'eux-mêmes fuyaient. Alors, les militaires ont une responsabilité aussi. Eux qui doivent nous encourager à lutter avec eux, c'est eux maintenant qui nous demandent de fuir. Ils nous demandent d'ailleurs pour que lorsque nous fuyons, ils reviennent piller nos maisons vides d'occupants. Nous demandons à nos militaires, surtout ceux qui sont à Bagira, qui ont fui les camps, qui ont fui le front, qui viennent maintenant agresser les habitants qu'ils doivent défendre. Nous sommes leurs frères et ce qu'ils font en nous agressant, en nous pillant, en nous frappant, ça ne leur apporterait pas bonheur. Que les habitants de Bukavu soient fermes, qu'ils ne se laissent pas intimider par l'approche des étrangers, qu'ils résistent aussi à ces mercenaires qui sont des Zaïrois, qui sont en train de nous exploiter, qu'ils soient prêts à aider des bons militaires courageux. Et je demande à nos jeunes gens qui ne se laissent pas tromper par ce qu'on dit qu'on va les vacciner, qu'ils seront invulnérables. Les Mlele ont été abattus ici à Bukavu en 64. Comment? Maintenant, on peut encore vous dire qu'en vous vaccinant, vous ne pourrez pas être blessé. Ceux qui vous disent cela voudraient se servir de vous comme des boucliers. S'ils sont courageux, qu'ils avancent et que vous l'accompagniez, et pas vous mettre devant pour être tué à leur place. Je dis à nos frères Tutsis qui sont au Rwanda, les avons hébergés depuis 1959 comme réfugiés. Nous les avons instruits, nourris, et maintenant, eux nous payent par des bombardements en voulant nous tuer avec les réfugiés. Qu'ils sachent aussi que nous venons d'héberger en 1994 des réfugiés Tutsis avant l'arrivée massive des Hutus, dont la plupart sont des innocents. Voilà que les enfants que nous avons nourris et instruits
nous remercie maintenant par des bombes, par des plastiques pour tuer les Hutus avec les Aïwas. Les proverbes, l'histoire a des tournants imprévisibles. Un proverbe dit qu'il n'est pas malin celui qui crache dans la source où il vient d'étancher sa soif, car il se fera qu'ils doivent retourner. Nous disons à nos frères Tutsis de Rwanda qu'un remerciement qu'ils nous font n'est pas pour leur bonheur, ni pour le nôtre. Nous les pardonnons d'avance parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bien chers frères bukaviens, je vous invite à ne pas vous venger sur les innocents aussi qui sont parmi nous. Non. Ceux qui ont envie de se battre, qu'ils aillent au front. Ils n'ont pas fait le brave ici parmi nous. Dieu protège toute vie de tous les peuples. Et il ne voudrait pas qu'on tue des innocents, surtout pour des intérêts matériels. J'invite encore les parents à dire à leurs enfants qu'ils ne se laissent pas embrigader dans les pillages. Ils vont nous piller, mais ils en seront les victimes. Je vais m'arrêter en vous disant comme toujours, mettez-nous ensemble dans la prière, mais organisons-nous aussi à défendre notre cité et notre pays, notre patrie. Bonne nuit. Moi vidéo oya muke maloba na lobi na bino yango nde salaka bato babunda na 1992 ba Rwanda ba yoka penza makambo na bango ezalaki po Musée Laurent Désiré Kabila a osaki ton lokola président de la République lokola leader alobi na boy bato oyo po balingi bateka mboka mabele ya Congo kokende to sangana po to benga na bango e na 92 Rwanda azwaka frappe na ye yango pe peuple congolais abundela ka président Eli Martin Fayulu madidité mais lokola président azana pouvoir pe pifo pe azana peuple longo na ye esengeli na ye aloba maloba ya lolenge wana kena lobi peuple congolais bobima libanda bobunda botomboka po paseleki bayibaki maponami ezalaki ya Félix te ezalaki ya nga aleboki le kobunda po na système occupation este zonga bomoko mokolo wana maloba ya pifo ya piki bongo soki bimi na yebisi bilo bato bakokende mais soki tokei ka litengu tangu musu toli ko accompagner Félix pona Kagame baleka koboma biso mais tozali elongo na fuma bola elongo na fumu zitu bande ko bayaki kaka to analyser pamba te Congo ezonga mobimba pe bato babika bosolo vidéo o yasuka yango nde clôturer. Merci na Kabuya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na moko pesa bisongonga. Merci na Judeka adorateur, Missap électrique. Merci la Pape Dj directeur recherche stratégique. Merci la Sango Mokonti Parabe Misso Babiso. Merci na Mamour d'Angola la Mokiteno Florence Matondomido. Plus 49 la Chabienne, que Dieu vous bénisse. Na plus 49 toujours et boucler le condo FMPK Tokila. Mais merci na Mananga États-Unis d'Amérique. Merci na Kunjana Nanga. Merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Yanga Mokonzi na Angleterre. Merci ne songote na kankola bomeka nkolo fokuta kwa kala mbelongo. Merci na Dalida Bayoko. Merci na bakula kanyoso ingeta na bana mvuluzi. On est ensemble. Lobby biso banso tokende koyoka nini mokonzi ya mboka akolobela biso. Kasi eloko ezali moko to se soulever peuple congolais. Élection ekopesa biso litomba te. Seni ezala politisé depuis kala. Bundela elonga ya bakongomani. Merci na number 1 soki na bosani en tout cas wana na milakela mabe JKM ya océan de la presse congolaise pe matondo la bino musu boke musala malamu nzambe abatela bino Kabuya l'homme puissant soki soit été tout na lobby. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses.
L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc